comme sauveur. Parce que Mosé a eu délivrance et bandit. Tant que bah tiens Mosé Mouboulou, bah quand c'est que le gars Mosé qui ici, Malamogo Dieu a fait quoi? A élevé son fils. On est toujours dans la délivrance au-delà, où il a fait ça. Pour ça, nous avons appelé délivrance ici, donc c'était comme ça. Et au moins en 2001, tant au président du pouvoir, Nini, San City, pour écouter Mboga, Katanat, au banc de balkanisation. Mais balkanisation, ça l'a déjà. Déjà. Donc, nous avons dit non. Bon, on a comme un président, on a une balkanisation, bon, tout Kabulaga Mboga. Mais à ça, tout, tout comme il y a 1 plus 4. Constitution, c'est là. Et ça, la Nini. C'est la constitution, tout comme il y a démocratie bandit, l'élection en 2006, c'est ça la mythe. Tout ça, l'élection 2006, tout ça, l'élection il y a 2011. Mais c'est quoi le problème? Na Congo, on a d'habitude, on a un poli. Pour ce que au niveau social, dans fait, la communauté, on a partout dans la Congolais, ils ont un salibo. C'est le dit que a poli élection, l'élection va gouverner les gars. Et comme on va triquer, va faire mot. Donc c'est ça. Mais c'est quoi le programme de réconciliation? C'est quoi la minute où le président de la République a convoqué le dialogue? Parce que ce qui a été Mboga Boy, tout ça solution. Et ça bon. Parce que Mboga a délivré en 1997. Pour moi, pour expliquer bien, tu vas comprendre. Oui, que Congo a besoin de souffrir. Oui, que tant que ça avant le président Mouzaya, pour na kubenga na téléphone, obenga kisasa, yo même au même au kisasa au donc si vous benga na kisasa, ozo beta numéro boye, au sala 2 heures de temps, donc ozo zo motute. Parce que Mobutu a cal code. Tu comprends ça qui n'était? Parce que alingaki que tu vas contacter wanate. Le téléphone qui ça c'est comme le pas mais soko betu ne pena bon normal OK parce que musée qui ne le wana. A côté la pena délivrer parce que ngana zo yeba on peut ça pena mutu rendez-vous na ba nona tu peux mutu rendez-vous na zo benga bino mutaya vandi place téléphone moko mutu mwaza na téléphone na quartier vandeli yango arozelo pendant 2 heures 3 heures yo a poso bunda na po benga na kine kotate mona côté pas ekati Mobutu a biso bakal mais musée de tolobitanga ye a break biloko no swana nzele fungami bien de la même manière na expliquer bandeko ba yeba eloko bango bazolo koluka komema biso na ba trouble pamba et go faire souffrir Congo parce que tala Libye na expliquer bango boyeba Libye na tanga ya Kadhafi baba na futa électricité te donc courant ba futa te donc Libyen mo nyoso tout a futa même santé rien a futa électricité santé ba futa tozo kene nazo kene moko vraiment to ba na électricité na Libye ba futa électricité tanga Kadhafi mais bazo benga Kadhafi dictateur. Deuxièmement ce qui est Libyen aye aki azui nyongo na banque après ça intérêt donc après ça intérêt na nyongo na banque et puis Libyen no surtout azali na droit ya kozwa ndako ya kovanda donc ndako ba pesi ndako ye lopango penda da pesi Libyen tout donc Libyen soka bali 4 peu Libyen soka bali ba pesa Libyen wana mbongo ya valeur à 60 000 dina eza na valeur ya 34 470 pounds na gouvernement Libyen donc nazo expliquer bino pa ba bolamu ezaki na mboka wana oh lelo ba ekomeza nazo expliquer Libyen soka ki bali donc bali gouvernement pesa yo 34 470 livres 1000 livres et pesi yo éducation médicale ya Libye ezalaki gratuit na terre Kadhafi ezalaki gratuit mais sikoyo makuto le bezate Kadhafi ezalaki éducation ezalaki gratuit sikoyo awa na libakomi ke soki Libyen pour ça en anglais soki Libyen alinga sa la carrière moko boye donc bako pesa ye mabele gratuit na ba instrument nyoso gratuit pour asale sur farme na ye bilanga na ye ba pesa na gouvernement Libye wana 6e point 7e des points ce qui Libyen alinga son ba voiture gouvernement et ko pesa ye 50% ya mbongo ya voiture wana gouvernement Libyen ko pesa ye 50% ya mbongo ya voiture wana prix ya pétrole ya Libye ezalaki na valeur ya 9 pence par 9 pence les stations essence prix ya pétrole ezana 9 pi
donc prix à pétrole na Libye na tango Kadhafi hein donc sikoyo donc libyen ndenge zalaki wana zalaki na réserve oyo ya mbongo oyo bazalaki nango na compte na bango na compte ya pétrole wana 103 billions de pounds oyo bazalaki nango ya réserve bakanga yango bakipa yango te 103 billions oyo président Kadhafi akanga na ye mpo na mboka na ye ozomona babulamu yango hein bon sikoyo libyen soki azosala te bafutaka ye mbongo ndenge zana ndenge bafuta babenefit inemployment bapesaka bafuta donc awa sikoyo natanga nazana 12e des points donc un libyen donc aza na droit ya kozwa n'importe quel mbongo na kati ya banque so alinga sa eloko apesi prochaine bapesaka ndenge wana bakopesaka bango tout libyen tout na 13e des points libyen soki aboti mwana soki aboti bakopesa yo na gouvernement 3447 pounds bapesi libyen soki aboti mwana oyo bapesi yo yango nazokende no mpo mbomona sikoyo libi ndenge ezalaki ne ta sikoyo basystème ndenge ekomaki donc na libi 40 donc mipiko ya lipa eza na valeur ya 10 pence donc 10 pi donc 40 hein 4 te mais 40 donc 40 donc 10 pi parce que lipa eza très cher ba pays voilà ya Maghreb lipa eza donc na Libye ndenge ezalaki wana plus de 85% ba libyen bazara na université batangaka gratuit bazozwa degré gratuit na Libye na terre Kadhafi vous comprenez siko lelo tala babola mo ezalaki ya mboka wana à cause ya bato mo bazana besoin pouvoir vous comprenez ba bato mo bazana besoin pouvoir ba révolutionnaire pas pamba donc ba combattant bazana besoin pouvoir bangbanda bazana besoin pouvoir à cause ya bato mo boye bazana besoin pouvoir parce que ono Kadhafi a umeli Kadhafi zo sala boye mais makambo Kadhafi bana sala pour na protéger mboka bango ba yeba ki yangote vous comprenez sikoyo bango à cause na bango Libye lelo komi down na ndenge moko sakana te pona ko bongisa mboka wana na yebite parce que makila Kadhafi zo ganga donc de la même manière makambo au chef de l'état na biso zo sala na kuku pona ko sécuriser donc o balobaka ke nini paix ya Congo bato ba yebi yangote vous comprenez azela nazo ke no malé bato ba yebi yangote parce que dernièrement na ndenge information donc yena muto aux États-Unis nani bin kun wana nani secrétaire général état américain wana yena na Rwandais nani président Kagame bango tout grand talk do grand lisolo pour na ko sécuriser kaka paix ya Beni donc président ko le karaté que non nazo il fait des travail et puis ndenge za lango wana ba soldat na biso FARD wana ba dozomona do ba kimisi ba rebelle po wana bazaka ba rebelle bayaka ba rebelle ugandais ba rebelle rwandais ba kimisi bango na landaki information na te fait parce que na landaki information na te fait balobi ke bazo porter biso ba soda na biso plainte parce que to bomi ba soda ugandais ozo comprendre siko banka mo ndenge zo bimesha biso to zolela na Beni bazo boma batu na biso mais siko ba ofunda biso ba soda na biso to bomi nde ba soda rwandais to bomi na ba soda ugandais parce que ba soda ba osala vrai misala parce que bato wana bayaka wana bazaka ba rebelle ozo mona ndena nazo expliquer bino bazo yeba te makambo chef de l'état sala na kuku donc biso siko ko to yebi po moni lelo bango basalaka obi ke na saki surpris TV5 bato balanda na bango ngote na France kuna na France obi na France balanda na TV5 te mais siko biso tala ba fanti boto musune sala bio na leka na TV5 comme li nango bakota na TV5 leso kama mo quelque bato baza ozo comprendre tala bere kango wana ti passa obondi ndenge na uta ko lubawa ndenge na to bandaki omoni eza mambo ya lobaki motema na mutu voilà parce que makambo au chef de l'état azo sala eza nango clair eza clair ils ont monana mais bato omoni tozo utiliser mutu te tozo utiliser motema mais mabe kasi motema eza te makambo ils ont business mais siko ils ont pesa que moyen ba accepter po omoni soki au tel même niveau parce que l'équipe nous à travailler dans nous que batama kasi batama yele bata trop aujourd'hui même à partir même il y a directeur à cabinet naé aujourd'hui gouvernement yugo ibega nani mon premier ministre matata donc on que batama à makasi batama yele obazo sala bosala oh ils clair voilà mais ce qu'on promet la mission c'est quoi moni na vie et alika ceux qui va mo yina mutu makambo ça osala ils mabe voilà c'est ça les problèmes tout ça nango donc mutu ako ça eloko mo boye oyo yina ako ça eloko même à ça nini
Mais c'est ça les problèmes. Il faut bien surtout dire Karabango à chaque fois. Pour tout bailler baraké, muto les subango bat. Moi quelques groupes à battu après vaner que au moni moi marche au basali dernièrement vendredi ils a échec total. Échec total. Pendant marche on a rôle baboué parce que au piscinaton. Moni marche on a au basali le 26 jeudi passé non? Donc ce hôtel ce me tuni question. Na ybi ce utiliser mon tout. Ce utiliser mon tout. Bah dans cette marche quoi. Oh, mais papa balingi président dans la poste. Mais ce hôtel bah cette marche pour rien parce que ce qui court à celle qui interprétation il y a constitution. Parce que président a bien que président en place. Mais ça constitution donc ça monte que bah lobby que président oh bah changer constitution. Mais bango basiliki. Bato bazana même bah chef la position au moins que bah donc bazo ça la marche bon et ça la sens c'était parce que bah interpréter kaka constitution na bango wana parce que chef d'état a kolongwa place wana bah ce qui place la vacant ça place la vacant ce qui a confié ou bien azama là déjà ma question wana izakani mais ceux qui n'ont pas voté président Yasikate président was en place a reconnu tous les jours pour voter donc ils ont la constitution tout le banan tous anan clair vraiment est-ce que na Congo na vraiment ndengeza na wana à part président Kabila pour le moment bako chana mutazate o azala besoin aux poste wana azani dante au moni na uta woloba a elo moko na biso ke na 97 délivrance salamaki et puis délivrance salamaki c'était quoi c'est Dieu parce que moni bato na loba yango derema bato so ba côté ba télé ba komona ngo o ba benga ga top job ko sa président de la république même awa ils ont nzambe parce que faut expliquer attends ça va comprendre faut expliquer comment ya Congo na 1960 ce que vous avez papa na biso le Mumba il a zo wela net encore présent mais a commenté pour commis Mobutu était président Kasavu voilà ça ce que président nani Mobutu marshal azaki na ndika secrétaire ya Mumba azaki mutu idée ou des santé bato bazo tala ba peut-être papa na biso ba chombe bazo tala ba tout kala tebu le nani à l'époque c'est que général Mobutu a du pouvoir c'est que au lieu comme ça bato ko ya musée pour bato yubika ne Mobutu pouvoir de dictature que comme gâté so Mobutu azate mutu ko remplacer boye puisque ça tanda kité kala te domona ni musée aya bato bakama musée oh c'est dur tant Zambé a bengi papa na biso Mosé personnel pouvoir ça c'est 2 ou 3 jours mutazate mais du fait que ils a destiné ils a mama ya Zambé les raïs donc tant bato ba wela ka pouvoir ngana sekaka pona mona kango bato bazo comprendre mambo zo salate parce que Dieu nzambe ne mutu akotia mutu na place to comme na suka vraiment to landama ba image pour na semaine ya semaine présidentielle et puis ne to lobi que merci vraiment Alfred Kanga et puis to lobi que Mukonzi azaka Mukonzi puis na biso africain ezalaka bien to ebake il faut président aumela donc président fa umela na poste so président umela na poste et ça la mboka ni na force le quoi na Libye président Kadhafi umela ki na poste wana Libye comment ki bien to lobia so président umela na poste et puis ça force bino mobota na ba président no sur Afrique totali nani au président au Angola nani Eduardo Aumeli angolais bandi ko changer ba président so kaza na poste na temps belé mboka ni comment bien ya on a essayer biso que notre zaka na temps n'esprit ya amour parce que mboka na biso zo senga na batino surtout za ensemble tant aux ensemble tous travailler mutu to travailler mutu to tikina mitema mupanzi donc to mitu na biso to maile na biso to tala ba expérience ya bande konde to lobi que même ndi nazo zonga na kana marché le kaki dernièrement awa batangbanda kut ba boyaki na bango ko marché balingi ko marché te parce que ba moni que non ils a distraction parce que ndende ko na Alfred lobi que ba interpréter ka constitution wana donc et puis batu ya MLC o ya bien MLC o ya Jean-Pierre Mbemba bazaki na bango te donc ezomona yana ba bloga ngo MLC a rappelé na pota ipanzana nango MLC ay panzana donc MLC chancelier donc Dieu son jalousie parce que le chancelier za président bande comme souvent mona que non le chancelier za président do ba moni que za BNT do ba mona que ya diriger bango ba moni que za BNT ba longwe ba sali ya bango déjà ba ziko bango ba lingi za présidenter donc ziko bango ba ke ba sali moni rébellion déjà ba ina na groupe vrai MLC ça c'est MLC ba chancelier c'est ko yango ande ya mbemba c'est ko bango ba ke
basali rébellion yango bande ko na tozolakisa déjà que non gouvernement ndenge ezaka na